Merci na balandinio surtout ya tokomo Pinaza awa devant palais du peuple. Le 5 décembre pétition ya bana Congo ya ba député au balebike mais gestion ezala kata assemblée nationale politique makambutu ko kata na ndako yo eza malamu te. Le bazo déposer pétition na bango 250 députés nationaux au ba signé pour être bureau et kende mais gestion makambe belé oyo ba députés nationaux ba sengi. Mais toye awa ba yibisi biso na ba français to za ngoke awa service courrier ezo salate mais ba député ngo ba yo déposer to pétition ba déposer ngo wapi et puis la bureau nini yango toye awa c'est ça malisu ko la lisu to ko mo ba congolais belé ba ye awa ba so soutenir ba ndeko oyo ba signer pétition pour la départ ya bureau ya assemblée nationale to ko zomno réaction à population moko mais to za awa libande bozo mo na bon côté musu la police général Kassoye mo routi ko ya awa déjà to comprendre ni nezo le ka awa. Et ça pétition. Et ça ma cambu a député national représenté à Congolais. Batu ba représenter à Congolais à ndeba yao. Mais la police la dispositif ba ko sa nini yao ni ne ko le ka au juste. Yango te ko faire vivre bino ma cambu ko le l'Assemblée nationale. Mabundi ya ko keneta ko kendete. Mais te bi sa bino lisese moko boy. To le bi mariage au FCC cash. Et ça mariage contre Nati ba doit ndima bisoté. Ba député IDPS na cash. Oh président Mabunda, vice-président Kabundi, Ticket Zalaka la Katia, Mabundi Kabundi. Finalement Mabunda Kabundi à l'Assemblée nationale. Pour ton pays, ça y est, vous comprenez guité. Bisto moyen d'avoir visa banda kala. Les autres ont l'axabino, n'engeni Mabunda Kabundi Babundi awa. Pour comprendre que, bah visionnaire, Yamboka Oyo Bazalaka. Et c'est là bah journaliste va monter à Musika. To Boyaka alliance oh depuis kala tu es barré que des Musika te. Pour biso vers la politique. Mais bon, là, on a beaucoup de sous. Les Congolais, la réaction, les Congolais, awa. Bah, ils soutenir nini. Ah, c'est bien qu'ils soutenir. Bureau si quand tu es kende. Bon, là, on a beaucoup de sous. Nini tu es à l'Assemblée nationale. Et comme indépendant, la tu as accompagné les députés pour le dépôt de la pétition. Il y a décision, il y a bureau et assemblée. Décision bureau et assemblée pour l'année. Bon, vu que Bazo travaille en contre la mission peut platiner. On est beaucoup soutenu Baro. Ouais. Bonne santé. Bonne santé Zamalam. Présence à l'Iboso et à l'Assemblée nationale. Présence à l'Iboso Assemblée nationale, tu es accompagné par député Oyo qui a signé pétition et a destitué le président Jean-Denis Mabunda et l'ongo na ba membre yon surtout à bureau. Motif ni que la pétition pour être bon, motif est que non, bazali ko condamné bureau na bango et Assemblée nationale pour la mauvaise gestion. Et que bureau ana eza ko s'occuper bien té na ba député, même ba député ba bi na ko ça ba proposition de loi. Oyo ezali a motu ya pour traiter, mais bureau ana e ko tiango de côté. Mais ceux qui ezali ko senga que non pour na bango puisque bureau ana photo e bango que non ezali mingi bato FCC ndé mutu baza place wana. Alors pour na ba intérêt ya FCC bureau na ekoluka ko traiter mingi kaka o etali FCC mais o etali pour na population pour na peuple congolais ezolinga ko traiter yango te. Makambo wana e ko politique na kati ba intérêt à peuple donc intérêt
soki ezalaki mpona intérêt ya peuple te olingoki omona peuple ndenge liboso boye te la politique eza kuna na kati ezala nini mais biso awa toye mpona intérêt ya peuple parce que peuple aza ko se retrouver te na kati ya makambo nyonso to eza kolekala awa oyebi ke lelo ya dépôt ya pétition ya honorable Mweba contre le bureau assemblée nationale ainsi que oyebi pe décision ya arrêt à grande instance concernant le tribunal de paix concernant dédoublement à FDC. Il y a eu l'arrêt. Donc, si professeur sénateur modeste bat du coup, on a droit à la surtout. Donc, les dédoublements, les ont fait, ils allaient soutenir l'institution en Boka, soutenir la justice en Boka, tant que paix sa décision, ils allaient normal. Que aux azaki na droit na bazon si na droit na et raison esali qui au monde abiso dans un premier temps awa ndeme binoa lelo toye na carton rouge toye kopesa bureau ya assemblée nationale carton rouge balongwa babimao topesa bango ba avertissement mingo biso ba peuple toyebisa bango na ndenga bozotambwisa mboka eza bien te mais lelo biso peuple tozo s'assimer, tozo pesa bango carton rouge derrière nos députés nationaux. Parce que ça fait longtemps où les députés nationaux na biso, bazalaki ba députés nationaux te. Bango bazaki ba député un individu. Le col lelo ba reconnaître, biso pe to reconnaître bango. Yango nde biso population, biso batu to votaki bango. Toye derrière bango, to accompagner bakoya bango mon côté parce que biso batu to pesa bango mandat. Toye juste derrière bango mbala moko to la bango balakisi carton rouge biso pe na ba carton rouge na biso wa Oui, bandeko balandi boto tala bongo réaction cérémonie Daniel Safou Muchimuni Kimbango auto kosala libanda ya Assemblée nationale azui mabele atomboli asopi alobi lelo jiwiri imeni estili lelo bakosisa ko déposer pétition bango kuna bakobima ko solo la presse lelo nini ekoya après assemblée yango ekokoya to ekoya te bona na réaction avec la population libanda tozwa mbote mama mbote papa boni santé santé za kitoko makasi bino libanda bozeme banzem to ba awa boyo sali libanda pa di peuple bon awa toye kaka ko sila na mabunda po biso ba mama to bandaka na ye liboso ya atiki député oyo Jean-Jacques Mamba a manqué chef de l'État toye la kaye carton jaune ya liboso toye koyela ye lisusu carton jaune ya mibale mais toza komona ke ndeko na biso ya mwasi oyo biso na ye tomemi mabele oyo emelisaka ndeko na biso aza mwasi te aza pe mobali te aza elima na sansi nini po mwasi oyo amemi aza na libumu na matrice na trompe oyo ememaka zemi 9 mois akoki kosala biloko mabunda aza kosala te d'abord eloko moko te député moko akoseli mabunda badepute makambo baakuse nango mabunda na pétition na bango ezali vrai parce que toza na bandeko na biso ata toza badepute te ata tozosala na parlement te mais toza na bandeko na biso oyo baza na kati wana bandeko na biso baza na information nyonso yango mwasi aza kosilisa carrière ya kester ya institution munene lokola Assemblée nationale mwasi lokola mabunda tango aza koloba ozoloka ke mwasi o mutu ezosala
mais mwasi wana aza kozwa mbongo ya ensemble mobimba aza kotia yango na bureau na ye a créé coffre fort na bureau na ye po atia mbongo wana makambo boye kosala awa mama eza intérêt ya peuple te ba politicien ndenge boye ko soutenir ba député pétition kende intérêt ya peuple te ba politicien eloko toye kosala awa intérêt eza ya peuple intérêt eza ya politicien te po soki intérêt ezalaki ya politicien nde député ya FCC alingaki asigné na pétition wana te député ya FCC alingaki atikala kingakati etindela ya enveloppe etindela ye TX mais député atali TX atali mbongo amoni eza na valeur te oyo eza na valeur ezali peuple parce que le peuple qui est souverain député atali na 2023 na ko rendre compte na nani na peuple. Oh mama, mame, oh mame, mabuna za empoli. Oh mama, mame, oh mame, mabuna za empoli. Awelela ki parlement, tina sena babosali justice. Fati a vie justice, et combien de pendants comme au banga prison. Ok, ezaki bongo réaction bandeko. Ok, ezaki réaction bandeko ambiance. Oza libanda ya paix du peuple. Alors mbote ndeko na ngai. Oye bandeko na mona ambiance obo sala awa nde boko sepela. Présence stable libanda paix du peuple zanini. Présence stable libanda ya banda paix du peuple zali ko accompagner ba eli ya peuple. Non ya individu. Biso peuple to no komi pendant 18 ans plus de 2 ans, ça fait 20 ans. Donc accompagner ba député biso to pona ki to kena ba ere to voter ki bango. Toujours décision les lots to accompagner bango ba déposer pétition pour la déchéance du bureau de l'Assemblée nationale. Nous avons dit que libanda awa. Intérêt à déposer pétition. Et c'est un peuple et un intérêt politicien. Intérêt l'autre ndeko mutu za malamu. Intérêt zali à peuple. Peuple zali souverain premier. Biso zali base à honorable Tony Mwaba. Nous avons dit que nous avons accompagné les députés nyonso pour signer pétition to banga te. To linginde biwane kweya e kwende lelo. Merci bandeko balandi ya to moi besoin de réaction. Mbote ndeko. Mbote papa nanga. Bonne santé. Kimi ezali. Oso la bino. To vous avez présence à ezanini. Présence na biso ezali toye kotika ko accompagner ba député oya peuple. Oyo ba signer pétition. Et non ba député ba garçon de course lokola ba koko nyangi. Toye ko accompagner ba député oyo baza pona souci ya peuple ba kotika pétition pona kokwisa assemblée oyo bureau oyo ya ba garçon de course na ba femme de course soki equalité pétition de quantité kuna service à kuyeza ko kangama réaction mezani toza boyebise nanu afungola service à courrier yena mboka ya uta batima ya boye ezalaka te oyo eza batima totongango na mbongo na biso avec Mobutu donc ifungola service à courrier eza mboka na yo te oya koya zo bafungola zongisa soki te tokosa charger na bino FCC mobimba opération toyebi ndaku toza na biso déjà prêt ba réaction de monio a libanda pa nini boko sala. Vraiment, parce que trop c'est trop, étant patriote total depuis magistrature oyo bandaki. Si le bureau oyo kambazana ba session et kriakaka ba nuit entre ba loi na bango ba yakanango. Mabunda étant une femme croyaka kokaki ko sala fierté ba maman, mais désolé, alakisi image moko ya mabeko pesa moi c'est pouvoir. On est déçu yango lelo. Étant bakolo palais du peuple population onyo sotoya toye koloba non à bureau ya Maboun qui prend l'Assemblée nationale comme bien privé naï les lois ya komi ko zwa décision ndenge ya lingi yango wana to moni vraiment que comment on a ba député ezal conscience ya ko libérer mboka na situation oyo. Merci ndeko nangai. Merci bandeko balandiweza bon ambiance oeza awa libandi ya pays du peuple de ko faire vivre bino système alisu de kula lisu botra ndenge nini pays du peuple ont vibré ba congolais ba ye costoni be li ba e o ba fotaki bango po ba ko lobela bango ba monique mboka est bloqué ndenge yema mokonza mboka lobaki mboka est bloqué par un groupe de gens lobby na après-midi ko loba lobby dimanche le samedi ezabongo dépôt. Il y a pétition, il y a départ, il y a bureau à l'Assemblée nationale.
nini ekoleka na mboka na biso Congo toko talaka toko simele mais bon la boke binyo su mbote ndeko nanga mbote monsieur le journaliste boni santé qui m'a pepele OK toko ba réaction na bino boko sani libosa pa di pepele awa ko accompagner ba élu na biso toza ba électeur toza ba électeur toye awa kosenga ke mabunda na bureau na ye mobimba babunda na bureau na ye mobimba batikele biso place totindaki bango na parlement pona ko s'enrichir te totindaki bango na parlement po balobela peuple ekomi parlement ekomi caisse na bango poche na bango etondaka session budgétaire ba présentaka yango bazo présenter yango na ba eli na biso te totindaki bango po bakende kovamisa ba famille na bango te lelo mabunda amoni ke aza incompétente azolinga ko bloquer pour pétition mais pétition suka ekokota oyebi eloko babengaka kindoki yangoyi mais courrier ça service courrier ça la te badi bazala ndingisa ko yamba pétition bazate e basala te monde ati ezomona ke benga sami badi banga tokobenga sami badi banga te tokosala de tout l'effort ekota ata na sa porte si tomona mutu baye koluka ye epa na yaze batigeli ata na sa porte mukanda balobi atikala tango akoya komona ngo le fait que si tokomi awana ba élu na biso mabunda aza au courant même justice et que déjà peuple a tombogi déjà que il faut mabunda na bureau mobimba ba kende. OK, merci. Vision chef de l'État pour 2023, chef de l'État est dans la positive. Encore ebisayo, mabunda ezi a démissionné ka, bato comprendre te. Yemo la rade parlement, azuli pa, ache bo l'hôpital là, depuis ton côté dans parlement, dans li pandenge ekwei, ekiti, ekondi, ça veut dire démissionner pour de kokate de zone ko la peuple comment. Comment la gamote? Alors boni biwa bon mototika yango. Yango to lobiki, oh lelo dali e bandeli, il y a victoire. Il y a message, il y a chef de l'État à lobby. Parce que le lobby déjà, bonne année et validé le lobby. À partir de lobby. On a la bisous. On a journaliste, on pense en on est bien haut. Félix Aloba toujours les peuples d'abord. C'est-à-dire quoi? Il a dit que oh nous nous devons quand la montée dans la biso. Résultat en dans lobby. D'abord on a les peuples d'ailleurs on a pensé en haut. On est bien pour ça là. Il y a confusion, il y a catholique dans le là. À cause de la chef de l'État, quand on mariage, à même temps, il y a un moment que vous n'avez pas de pas de pour cela.
liboso asignaki ngai yao nazwaka jean-marc kapongo ngai nde nasignaki parmi les premiers. Mais misusu bazali kolobaki osigne de côté pokuna mimi lokuta wana mbongo nasigne mpo na mbongo te nasigne mpo na mama wana ifo akende asali 2 ans asali bino bapopulation bomoni asali eloko moko te eloko moko te balie mbongo ça doit changer. A toujours été brisé par ce bureau-là. On était dans l'obligation de pouvoir d'abord non seulement signer la pétition, mais aussi venir accompagner nos députés pour déposer la pétition qui va avoir après 48 heures la déchéance du bureau de Madame. La loi est claire, n'est-ce pas, madame? Après 48 heures du dépôt de la pétition, la plénière sera convoquée par les doyens d'âge, secondés par les Benjamins, n'est-ce pas? Donc, Mabounda ne sera même pas dans la plénière qui va la décision. Mais c'est pas déjà été parti au Conseil d'État, alors qu'on avait soulevé une exception à ce sens. Mais ici, au Palais du Peuple, n'est-ce pas? Au Parlement, le règlement est clair, n'est-ce pas? Lorsqu'il y a une pétition qui requiert plus de 251 signatures, madame, et la loi est claire, donc la plénière sera convoquée dans 48 heures par quelqu'un d'autre qui n'est pas Mabounda, parce qu'il y a une doyen d'âge qui est là-bas, qui va exécuter la plénière et ça sera voté, il va pas être. Surtout que la pétition a été signée aussi par les membres des appareils politiques de l'FSC, parce qu'ils ont dit qu'elle ne pas bien les bureaux de l'Assemblée nationale. Makambo